Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Jomak Show awa lisusu bokoyoka makambo ya minene to bokomona makambo ya minene chef coutumier D donc nde bokomona wana titre wana boza na patience parce que nayebi ke tokoti mwa retard mpona bato mosusu biso awa ntango eza nango peut-être oyo bozwa chance te bokotala yango après awa tokozwa ma ntango molai mingi te donc bokocomprendre nde bomoni setting eza change na nsima kuna. Donc, awa tozali en direct na Facebook. Mingi soki okotala ngo sima na YouTube. Remarqué que moi ba pause ezali moi biloko mike. Awa tozotala soki toza na son ya malamu. Po mbala mosusu son esala mo mbulu. Donc, boza na patience. Boza la patience. Okay. All right. Ok. Nakanisi bandeko bozolanda biso mikolo mengone awa nazo travailler nde bomona sima wana ezali application ya Blue Jean soki tokoti awa boye parce que naza na kati ya studio naza ko travailler eza annonce nto sala awa nakanisi bato bolandi ba video to présenter bino mikolo oyo toza na ba video eza koya toujours oyo po to présenter bino makambo nini eza kosalama na ndenge ya kobombama tolobi rôle ya média ezali ko exposer to kolakisa bato makambo oyo bato bayebi te ko informer bato makambo oyo bato bayebi te na ndenge moko honnête et puis na ba sentiment te quoi. Alors biso tolobi tosala kaka ndenge ezala kaka na bosolo nyonso vérité polele sans tricage ndenge momoni naza kotravailler naza na kati ya studio. Alors eloko bomoni nini wana bozomona nsima application ezali Blue Jean lelo bato mingi baza na komituna mais Jomak yo ozomanipule bato bazolanda yo peut-être mingi okolobaka nga nalingi na répondre Jomak nalingi na poser question nalingi nasala boye na boye mais sikoyo nakosala ndenge. Alors là maintenant topesa opportunité na mutu nyonso nalobi bien mutu nyonso ozala non kimbangiste ozala na 3 égale à 1 ozala na 26 égale à 1 ozala soko ozalaka wapi tozopesa bino opportunité sikoyo ya kojoindre biso ndenge toza awa en direct oyo bozomona na nsima oyo bozomona na nsima ezali application obengi yango Blue Jean ndenge bakomi wana Blue Jean soki oza na cellulaire na yo okoki kotala na Play Store okomona Blue Jean tia yango na cellulaire na yo e biso awa tokotindela yo invitation soki ekoti na cellulaire na yo osalika ndenge ezalaka na biso oza na smartphone oyeba ndenge biloko wana esalamaka otelecharge application wana bainstruction sokosenga yo okokende mosika mingi te parce que ezalaka vraiment payant soki neti okozala administrateur lokola nga awa. Alors mais sikoyo awa boye yo kokota otie kombo na yo otie bamakambo nka ndenge ezalaka kaka otie adresse mail na yo toko esili soki par exemple oza na show bi olingi kosala test même ndenge kaka toza awa okoki kotindela nga message nga na kotindela yo invitation wana sikoyo ezali opportunité parce que tolobi bien na bato bazoloba oyo bazwi opportunité ya koya koloba te olokoma kaka là maintenant opportunité tozopesa na mutu nyonso akoposer question akosala commentaire akoloba likambo nyonso oyo alingi koloba mpo mpe mokili eyoka ye comme ça ezalaka te ke Jomak moto azoloba nde bozomona wana azali kotravaille bon na programmaki deja nasala eloko wana depuis mwa ntango molai me nazalaki na misala nananga na studio awa na bamisala mwa mingi awa donc tozopesa bino opportunité wana tia application wana bato bakokota ata 500 bakozala direct okobimisa elongi na yo wana soki olingi obomba elongi na yo okobomba elongi na yo voix na yo koyokana mais tia application wana na telefone na yo na ordinateur na yo okoti yango biso tokotindela yo invitation lokola ngamu naza administrateur na kotindela yo invitation ndenge numéro oyo bozomona awa nakanisi
nakanisi na kosala mwa nane nabenga papa na biso moko comme ça napesa ye kode oyo. Alors papa, ok, siko meka na peso numéro comme ça ochango bisika ezo senga ocha meeting ID. Donc on a biki on comment? Ok, comment 256? Non, on a dit 256. Voilà, et puis 295 016. Donc, ils allient 2, 5, 6, 2, 9, 5, 0, 1, 6. Ok, changa kasoki okota na mono wana. Ouais, emo. Ok, nenga omoni wana, soki ochanga na téléphone na yo, comme ça vous avez l'opportunité ya kokota wa pour opposer question, osala commentaire, oloba oyokoloba. Tolembi batu oya kochaka ba commentaire ya buzoba, boza na barimate, olingi débat, boza invité. Tia application ya Blue Jean, tolobi atoyamba mutu nyonso, oza na 3, oza na 26, oza na soko wapi. Misapi wana ozokomaka wana, tobengi bino sikoyo boya kofinga na te, koswa na te, koloba soki nini te, okosala kaka ba commentaire. Yango na peti na pe ya musala oyo. Ozopesa mutu nyonso aza libre ya kopesa makanisi na ye. Toza pe libre ya koposer pe ba question de koposer par rapport na makanisi na yo. Donc bobanga te, ba oyamba mutu nyonso, nga na yamba batu nyonso. Et puis na sola batu nyonso. Dernièrement ndeko moko abenga azosala ba remarque na ndenge na ye, ayebi na yambaki ba oba monaki na Facebook, to na YouTube, na tiaki numéro na nga, l'air a 5 numéro, na tiango public. Parce que toza na eloko kobomba te, toza pe na eloko kobanga te, po tebi ke tozo loba kaka vérité. Soki omoni ke o tozo loba eza vérité te, application yango yo tia na téléphone na yo, tia yango na téléphone na yo, comme ça, eko permettre yo, soki tozo kota na show, parce que numéro wana boyoki na pesi wana, ezali na ba oyo peut-être bazalaka na application déjà o balingi kosala test. Nous avons ba oyo pour peut-être l'air commencer l'équipe déjà. Ezali 256 295 016. Donc on ezali numéro ya meeting pour bengango meeting. Donc oyo tozo kosala wa et puis chaque meeting est dans la code na mususu. Ce qui to créer une numéro spécial. Donc, ça la peut-être débat moko que ezoleka direct na Facebook. Si ko ezoleka Hollande na Facebook, mais to ko ça la débat oyo ke ezoleka na Facebook direct ndenge kaka ezala kaka. Alors là maintenant na pesi yango ndeko wana momoni aza na Canada, na pesi ye code wana comme ça, ye a bunda na kuna soka kokoka akota soka kokite, to ko sola na ye direct bona ko guider comment ko kota bien na ko tindela ye atindelinga adresse mail na ye wana moteza facile soko tindeli ngai adresse na yo ya email koma yango na commentaire na se ya video oyo koma adresse email na yo nga siko na kotindela yo invitation soki tozo sala show nenge je crois samedi eza na show ya munene ozala tokosula ba makambo comme ça bato balobaka wana botika sikoyo koloba boya to solola lokola bandeko eza opportunité moko soki ozala la décision ya kosukisa jomak ya kosala ye commentaire na miso ya bato parce que likambo soki bato ebele bazoloba ngo mbala mosusu mpo komona bakopesa o réseau bakoloba makambo ozoloba ezosala sens. Donc ndenge ozomona nazali kotravaille naza toujours kotravaille awa na kati ya studio baprogramme eza mingi na tournaki émission moko awa na esaki 2 heures du temps. Alors pour ne tourner ezwi butu mobimba alors et puis kati donc na bandela yango à 0 ezwi butu mobimba kangi na ordinateur pamba après aller tout d'un coup et kati sans raison na ebité pourquoi alors na kozala obligé na réduire fichier wana
na compressé yango koma na nani na format moko moke po na ezwa facilité ya kosila moi rapide parce que talaki pena tango mulai et je crois bien ordinateur eza sur na espace ebele te ezosenga sikoyo na tiango na disque dire de libanda mpona ezwa facilité ya kotourner parce que espace eza mingi te yango wana donc nazotravaille awa alors baoyo bamoni ke bakoki kosala yango bo tindela nga baadresse mail na bino soki olamuki na ntongo oza soki na mboka nini omoni ke jomak makambo olobi eza vrai nga mpe nalingi nazala donc nabi mutu nyonso eza te ko bakoboya mutu bakoboya te mutu nyonso lere yango oyo boza na bacommentaire bapekisi mutu aloba likambo nyonso oza yango likambo oloba tout sauf rien okritike jomak okoloba jomak comme ça yo lobi opesi biso pe chance ya koloba soki mpe baquestion ya kotuna yo ezali soki baquestion mpe ya yo otuna biso ezali otuna donc se préparer sala mwa banote na yo soki olingi obenga biso avant okota direct boye comme ça oyebi ndenge nini otambola makambo tu ndenge ezalaka kaka donc tolobi of course ndenge tolobaka kaka ngamu naza administrateur soki mutu adébordé aleki balimite moko boye toza na possibilité ya kobloke libanda ya kotika libanda ya kokanga nini na ye video na ye na audio na ye baposibilité wana ezali mais tolobi tokopermettre mutu nyonso aloba nyonso esengeli aloba ndenge ezalaka kaka mpo awa biso eza ndenge wana eza te ke bino bosalaka bacommentaire bokomaka bikomela na makambo boyebi vraiment mosusu kutu bayebi na bango vraiment te alors sikoyo tolingi yaka nango olingi mpe bato bayoka yo yaka nango tosolola tosala débat nayebi ke bamisusu oyo peut-être boza na 3 egala 1 bokobanga bokomona ke nga soki nake kuna bakoloba bakobimisanga libanda lingomba ke nazosolaka na bato wana oyo biso balobaki babima libanda lingomba mais eza kaka choix na bino parce que na bacommentaire mpe botiaka bacommentaire na bafacebook wana na bayoutube wana botiaka bacommentaire donc nazomona pourquoi pas bokoki mpe koya bobimisa mpe makanisi na bino wana na bilongi na bino ngana nazoya na bomba elongi te nazoyanga ye oyo boyebi ke jomak aza nani afandaka wapi boyebi komona nga jomak nazali awa bozomona nga mobimba na nga nazoloba naza nsima ya bapropos na ngai naza ko na bomba nasali facebook moko lukuta ou bien youtube moko lukuta nazotia bacommentaire wana ezali babenga yango kibolole toko vraiment oza mwasi ya solo mama ya solo boya awa tokosola kitoko na ndenge ya bana nzambe parce que oyo eza makambo ya nzambe donc makanisi oyo boza nango bokoki toujours kopesa biso tosolola entre biso soki bomoni likambo moko boye mission moko boye bien ndenge ya kolobela toloba mabe ou bien nini oleya kokoma ou bien ya kende koyima konga yango oyo application wana ndenge bakomaka yango yango wana nalakisi bino wana blue jean tia yango na telefone na yo comme ça oza na possibilité ya kojoindre biso awa ndenge ezalaka kaka alors nana vérifier ndeko wana soki aza na problème comme ça tindela nga adresse mail na ye natindele kaka natindela ye na parce namoni azokota te mpo soki akoti bino mpe bokomona ye donc soki namoni signal na ye nakoki kokotisa ye direct comme ça bino mpe bomoni ye ezosimba te ok peut-être soki wana esimbi te eza mpe na système okoki mpe kotexele ngai adresse mail na yo soki ozotia wana ezosimba te donc nakotindela yo invitation direct na adresse mail wana eza na facilité parce que okoklike kaka lien wana efungoleli yo esika moko yo ke place ekomi join in wana donc mbala moko na omona ok meka yango susu wana alright ok ndenge tozoloba nakanisi awa toujours soki okoti nsima koloba ozomona boye blue jean ezali application oyo tozosenga bandeko nyonso oyo bamoni ke bakoki kokota na show na biso direct botia yango na batelefone na bino ndenge bozomona wana blue jean ok na play store
o télécharger yango na téléphone na yo ekopesa yo opportunité soki toza awa direct ale yo okoki kokota pe omona nini boye ndenge nazomona na awa comme ça tosololi soki oza na motuna ya kotuna oza na commentaire ya kosala olingi kosala débat olingi kocontredire biso tokoki toujours kosolola na ndenge ya bana nzambe tolobi ozala na 3 ozala non kimbangiste ozala soki ndenge nini eza nango bakoboya moto awa te tokoyamba motu nyonso okozala libre ya kobimisa makanisi na yo ndenge oyo omoneli yango eza émission ya bato ya 26 te eza émission ya bato ya 3 te eza émission ya bato ya soki banon kimbangiste te mais eza émission ya bato nyonso ozala non kimbangiste ozala peut-être oza non kimbangiste oza préoccupé na kobunda oyo na koswanaka na makambo tozoloba peut-être oza na baremarke ya koloba joma yo ntango ozoleka wana ozopelisa moto omoni ngai na kopréféré mingi fo kotyaka bamessage ya papa ya ngenda fo kokitisa moto parce que omoni bato bazokoswana ntango yo oza na bavideo wana ezosala ozopelisa moto malamu otya okitisa okoki koya nango awa comme ça osali remarque wana bakokata yo te bakotikela yo loba comme ça soki mpe ngai naza na likambo ya koloba nakoki toujours mpe koloba parce que soki yo olobi biso mpe tolobi donc eloko nde yango wana bozomona awa application yango okomona yango soki olingi otya yango na ordinateur na yo ezali toujours bluejean oke na bluejean.com bluejean ndenge bakomi yango wana landaka nde bakomi wana okomi .com et puis ekopesa yo bainstruction landi esika ya kotelecharge yango otie yango na ordinateur na yo comme soki oza na cellulaire eza smartphone luka yango na play store tia yango otie adresse mail na yo ekoti direct okosalela yango partout ozali oza na voiture oza soki wapi otie boye na elongi na yo na cellulaire nyonso oyo eza na caméra tokomona yo awa e mpona kosala show ekosenga mpo moto akota otindeli nga adresse mail na yo ou bien napesi yo code soki oyebi kokosala rapidement napesi yo code oyo numero ezali awa ya 256 295 016 wana ezali code ya meeting oyo tozosala awa ya show oyo tozosala awa code nango yango wana comme lobi ubie samedi so na kosala show mosusu soki nalingi nakoko créer code mosusu comme ça oyo batindi bamail na bango ubie baoyo balingi kokota jomak bon nini eza lelo comme ça oza na besoin ya kozala camarade na nga te oza na besoin ya koyeba nga te mais soki oza na besoin ya koloba awa oza libre ya koya koloba awa comme ça obimisa mpe makanisi na yo comme ça bato oyo tozosala kaka bacommentaire topesi bino sikoyo chance comme ça makambo oyo bino boyebi boya koloba ngo awa tolobi tokotuna te yo ozalaka nani to ozalaka wapi soki oza ndenge nini donc yaka kaka awa oye kosalaki ya mitié awa te oza na besoin oyeba toyeba yo te soki mpe ndenge nini okoki na yo soki mpo olingi mpo opesi nkombo na yo te olobi kaka makambo oza nango besoin voilà donc position nyonso oyo kozwa na makambo nyonso tolobi bie nyonso oyo olingi koloba okoya koloba ngo awa topesi opportunité na motu nyonso oyo aza na makambo ya koloba aza na likanisi comme ça soki omoni bato bazotambola pambapamba bazokende kolobaka koyimaka opportunité yango oyo botindela biso mail na bino e soki ok papa atindeli ngai adresse mail na ye comme ça nga na kotindela ye sikoyo code olimbisa nde na lobi toza direct awa na kotindela ye allo mokolo r ok naotindela yango sikoyo
Ok, natineli adresse mail wana comme ça aolanda ba instruction soko akoti awa bokomona ye. Ok, bolimbisi ordinateur ezali awa, caméra ezali awa, normalement yango naza kotala awa na nani awa. Donc ndenge tolobaki situation toza nango yango wana. Donc esika yo ozali soki oza na besoin ya ko limbisi. Yango wana namoni yo. Ok, nakanisi bon papa Robert oza siko direct micro na yo ezali ozokanga. Oui, nazoka yo très bien. Ah, fina micro ezoyokana te. Micro na ngai ezoyoka na ozokoza na raison peut-être ozoyokana eza ngai nde peut-être naza problème. Ok, non, eza non. nazwa baécouteur hein? Soki ozoyokanga eza nazwa baécouteur. Ngai nazoka yo très bien, très très bien. Oui, ça va. De plus en plus, ça va. Oui. Bon, oyo eza kaka ese, hein? En tout cas, olimbisi na bandeko Allô? bozolanda donc test tozosala donc bozala patience. Ok. Eza ese kaka, eza ese. Voilà, eza ese nazoyoka yo sikoyo nazoyoka. Okay. Ngai mpe naza na ngaka libanda nazali komeka natala soki eza ndenge nini. Mais je pense que eza concluant, hein, yango wana. Ah, ok. Nakanisi eza ndenge wana donc eza ese ça va boye nde kokosala donc nasi ça va. Mais Bon. eza sikoyo bato mpe bazolanda eza direct mais okoki kokata na yo po ça va déjà. C'est bon, nakati. Ok. Ok, nakanisi bandeko oyo bolandi biso bomoni papa Robert ye wana papa Robert ye aza na Canada donc auti kokota wana bomoni ye bomoni ke makambo tozoloba biso kosaka te oyo tozoloba wa ba vérité eza ba vérité to yo mpe ozala oza soki na Inde ozala oza soki na pays nini okoki mpe kotindela biso adresse mail na yo tolobi bien
eza show ya bato ya 26 te, eza show ya bato ya 3 te, eza show ya banon kimbangiste te, eza show soki ya banani te, me ezali show oyo ezokoyamba mutu nyonso. Tolobi bie mutu nyonso ozala oza non kimbangiste, tolingi toyeba te ke yo ozalaka wapi yo tobanga te, po likambo ya kobomba awo eza te. Show oyo eza show ya bato ya nazobandela likambo yango malamu. Show ya bato ya 26 te, show ya bato ya 3 te, show ya bato ya banon kimbangiste te, show ya mutu nyonso, chinois, américain, bato indien, Bouddha, franc-maçon, ba chef coutumier, ndenge tomona ba chef coutumier. Soki pe chef coutumier wana lingi pe aya awa aloba ndenge nini kibala ba chef coutumier balaka bandoki te, lere yango oyo okoki na yo koya otindeli biso adresse mail na yo, yo pe oloba oyo yo osengeli koloba, oloba nyonso, otuna pe question nyonso ndenge ezalaka kaka, mais tokolingaki ba responsable, parce que soki ozobima liboso ya télévision po zala responsable oyeba ok nga eloko epreokipaka nga yango oyo. Soki oza un non kimbangiste okolobaka nga eloko eza kopreokipe nga yango oyo, nazomona boye na boye na boye, eske bokoko edenga na likambo oyo? Parce que mingi lelo makambo ezoleka na kati eglise kimbangiste ebele bayebi yango te, bayebi kaka ke bato bazobunda bazoswana kofinga, bayebi na bango pena ndenge eza te. Peut-être nga nayebi nyonso te, ntango mosusu mutu moko aza kuna oyo aza na ba information moko ya bien oyo akoki koya kopartage wana bandeko, parce que nde tolobaki biso awa nde mutu toza na top ya information ya monde kimbangiste, eza na esika mosusu te, eza biso awa. Soko olingi oyeba parce que toza na eza réseau mobimba, bomona nga na bimanga nga moko me bato bazali oyo ke tozotravaille, oyo ke ba surtout on a besoin d'informations dans le bakaka système ga FBI, donc tout travailler ce qui yeli biso awa olingo ya ko poser biso ba question o bona bo ko kanzate ke soko ye o sala netu abina okende kona na fingi na kimi o kimate parce que toko ye bayo réseau ezali toza na batu na Angleterre, toza na batu na Inde, toza na batu na ba pays nyonso, toza na ba correspondant o ezali ke soki to ozana mboka wana tulingi pena to landela yo bien toyeba soko ozali na tokoyeba. Eza nango problème te. Alors mutu azaka na likambo ya kobomba te abangaka na ye pe eloko moko te. Soki yo monika ok nga likambo epreokipa nga bojomak nazala likanisa koloba parce que c'est bien osalaka bemission na yo tout ça ça va olobaka no bien. Mais eloko kaka nga etungisa nga moke eza omoni olie ya koya neti na bemission ya kopesaka bato motema omonika bato ba bon espoir nini te. Ozoloba comme à conseil à ndengona par exemple ne bat mingi boloba na yoka ba misusu azopelisa moto comme ça siko yo lobby mais Satan répète que te poser pe moi ba question oyo ke yo o expliquer biso parce que soko lobby likamoko boa kate okay o répondre pe biso comme ça o laxa parce que soko yo zo condamner mutu wana pe fo alinga yeba esika nini ya BBC esika nini mutu wana aza ko BBC la. Reso mutu alobike Jomak yozo pelisa moto tiko soki par exemple nga na bina yo nga nazo communiquer na 5000 personnes 10 000 personnes na mukili otali ba video o italama mingi na page ya Jomak okomona ke eza na ba nombre moko boye. Alors sikoyo nga pe na ko poser question mais pona nini te ba même makambo okoki pe koloba yango na bato oyo bazo communiquer na ba millions ya ba personnes na ya bato na ba milliers ya bato. Par exemple na isoki mobeko ebimi na nkamba balobi likambo moko to likambo ezala mabe ezala malamu eko affecter ba millions ya bato na ba pays tolobana na RDC wana bato atalaka pe internet penate bato bakotala plus ngate ke bakotala bakoyoka makambo ezoleka na nkamba. Donc soki tobi na cadre ya kopelisa moto wana kozala peut-être défense na ngai na kolobaka na cadre ya kopelisa moto na communauté o bisika bato bazali baye o bazopelisa moto ezali banani ozomona place nini moto eza kopela na koyebi soki ngai naza na Californie awa naza na Californie eza naza musika mutu akoya awa te ya kopesa nga ba nini awa ba video mingi eza kaka na internet lokola ba page na bango eyebani nango vraiment mingi te biso siko tolobi tala makambo ezoleka awa yango oyo
tolingi bino boyeba tolingi ke makambo esila pona makambo esila to pona makambo ya mabe estope fo kosala nini fo bato batelemela yango toki ezaleli ya mabe eza kotambola na mboka to bopuni bato botie bango na ba poste bato ya leta baza kotambusa mboka mabe sikoyo fo bato oyo batiaki bango wana oyo bavotaki bango mpo balongola bango parce que bino boponi peuple tomonaka na mboka so élection oyo boye tusa malgré bato batrishaka mais mpo bato batelemela bato wana oyo bazosala mibeko wana to oyo bazoboma mboka bato wana fo peuple atelemela bango nde bakokimisa bango na pouvoir tomoni yango na baegypte tomoni yango na bapays oyo tozomona peuple atelemi ozomona neti sikoyo bango bazotambusa mboka na biso na congo bazoboma mboka sikoyo mpona balongwa na pouvoir esika bazali mais fo peuple atelema sikoyo question ezali nini oyo ekosalaka peuple atelema sikoyo peuple wana fo ayeba nini ndenge nini bato wana bazotambusa mboka sikoyo mpo peuple ayeba fo nini place nde presse eye na mosala yango wana donc bato wana fo bayeba bainformation bayeba sikoyo presse mosala na ye ezali ainforme bango tala botala makambo ezokosalama yango oyo sikoyo bato wana bakosutuka nzokende eza boye wow sikoyo bakotelema mpona bareklame badroit na bango alors eza te na systeme yake soki likambo moko ezosalama neti sikoyo boto oza na mobulu bafamille ezokabwana makambo eza ya kobeba bato bazotambola malamu te makambo ebele neti tolobi wana okende kuna bawamisa mibeko moko boye oyo ezokabola bafamille oyo ezotanga maclaire boye sikoyo mpo bato bayebaki makambo oyo ezali mabe batya pression na baoyo bazotambusa biloko wana mpo bastope makambo wana ekosala ni fo peuple ayeba soki ayebi nde sikoyo akotelemela yango ekozala mokonzi oyo babe ale papa katembo aye na paris ntango papa katembo aye na paris kimbangisi oye amoni kaka 3 personnes bazongisi akomituna question banda lelo lingomba soki ozali boye na ndimi teke papa katembo wana soki aye na france atangi yango na ndimi teke akobima na esengo parce que surtout na poto neti na bafrance wana akotanga yango akokomprendre mpena bato base separe akomona mpena bato bandi koyima ozomona parce que bato ya poto baza plus na information baza édike na makambo yango balandaka jomak ozomona balandaka jomak te twana makambo azoloba vrai e lelo bato mingi balingi makambo wana te balukutaka no wana mpo baza informé bato wana baza informé oyo baza na bainformation te neti ndeko moko eloko epuse nga mpenza na kotisa teknologie oyo eza eloko nini eloko epuse nga mpenza na puse teknologie oyo blue jean eza nini parce ndeko moko abengai nga atiaki nini na ye na nani wana aza kimbangisi abengai nga alobi jomak en tout cas nalingi nasolola nayo bon nga nabangaka na nga kosolola na mutu te ozala na 3 ozala na 26 ozala wapi tosolaka energie okomema yango energie okozwa oye malamu tosoli malamu oye mabe tosoli mabe obeti likofi nazongisa makofi mibale donc mabe oye malamu tosola malamu ofingi na fingi obeti likofi na kobeta makofi mibale ndenge ezalaka yo obeti likofi tanga na kobeta likofi buka abeti nga libende yo muninga nazo babebe likofi bien abeti nga libende na wana libende te likofi kaka oye malamu tokoyamba yo malamu oye mabe tokoyamba yo mabe ofingi tokofinga bon kofinga ndete parce que kofinga eza éducation ya bato baza soki ndeni wana nasali kaka mwa aventure mais na ndenge ya sérieux parce que mingi bazalaka bakomprenaka te ntango nini moto azosala blague na lere azoloba boye omoni bato batalaka jomaki mingi oyo ya motema wana ya molamu wana soki jomaki alobi likambo eza mpona kosekisa kaka basekaka me oyo ya motema mabe wana ozomona wana motema mabe wana bango soki akoseka te akokende siko tala makambo alobaka kuna tala nani mundimi mobimba ye azokanisaka ye nde moto akobeta bato nyonso tala nani en tout cas vraiment lingombo oyo akomema ngutu papa moko akoloba
Ah, lingomba, baby. Ah, lingomba. Moi, été. Or, razo bate, tant à l'obaki, bateau, bataki na esprit à malamu, basekaki na bango. Po, aibiki, asak ni blague. Vous comprenez? Donc, bakoye bako séparer te, wapi eza blague, wapi eza net. Donc, en bref, ezaka ke, tout ko na likambo ya koya koloba, application za wana, Blue Jean, yango yo, tia na téléphone na yo, bomoni preuve, ndeko moko na Canada, lelo kaka na pesi ye, al koti, ye pa koti direct, bomoni ye, ilingo lakisa ke yo pe, soko koti na téléphone na yo, azaki libanda, bomoni azaki libanda, kuluka na yo te kana za botusa, kaka téléphone na yo ndenge za boye, oche yango, mwoni awa, kaka téléphone na yo ndenge za boye, oche yango, allez, oche le longi na yo, olobi, obimisi pe makanisi na yo, comme ça, mutu nyonso abimisa konso ba ah joma yo opusa moni tata na nga sukisi yo ozomana soki pe omonika nazana extrême moko boye na lingi na chayango otindeli biso extrait wana bien avant obi biso soki eza na internet ne sika boye na linga mo extrait wana comme ça na ko benda extrait wana na ko chayango na système parce que faut to ko na librairie na ko na librairie ya Blue Jean comme ça l'air yo zolo ba bi bon joma pona komona ke makamuna zolo bana eza boye chana no extrait wana comme ça bandeko bamona ke tala papa lobaka boye na boye soko poza na mona WhatsApp olobi ke tala photo ya ngoyo ya esika boye otindi toko lobi ka makambo zolo babozo kosa parce que même audio même nini oyena ngwawa comme ça bo stopper na no mutu oyo azo kosa ka bato ebele boye azo tamusaka azo kosa bato tellement ebele donc opportunité yango nena lobi eza te émission ya bato ya 26 eza émission ya bato ya 26 te eza émission ya bato ya 3 te eza émission ya bano kimbangisi te eza ya bato nyonso bomoni wana na komite ke 26 egala na komi bongo te eza ndenge wana te donc bino boya ko tosolola toloba soko oza na nini eza na kamera te numéro ya telefone ya kobenga eza wana awa pe na Blue Jean nango eza na numéro ya telefone oyo ke tokopesa bino ba numéro ya telefone wana ya direct ya Blue Jean ekolakisa ke okoti mais comme pe kaka na application ya soko chango eza na esika eza na numéro ya telefone okoki kokota okangi video soko oza na esika moko bolingi bato bamona esika yo ozali te okoki kokanga video mais audio ezoleka bato bazoyoka nini ozoloba avre même soko oza na commentaire ya kosala bamama mingi to batata mingi babeti mabaku ebele balobi makambo ebele tala ndenge nini nkamba ya komi esika ya banganga kisi baza koya po baya koteya boloba te ko nkamba mutu nyonso akokende oui mutu nyonso akokende sauf bana bapapa bakolo nkamba wana kote na bobongisa yango bien nkamba mutu tu akokende wana boza na raison mutu akokende mais bino moko botyaka sauf bakokwa simoki mbango sauf bana papa liangende na bana papa kisolokele bobongisaka ndenge wana nkamba mutu nyonso akoya na ye nkamba na banganga eza mboka nzambe mutu nyonso akoya na ye bozaka na raison nde bolobaka wana ngape naza d'accord na bino mais bino moko pe kaka fo bobakisaka sauf bana papa liangende na bana papa kisolokele mais ozala nganga ozala obina mutakala loka bachala mwana ozalaka soki na Weranson soki nani tout ça bachef coutumier batutu soko olandi mibeko okokoya na yo eloko wana so bobakisa yango olandi mibeko mais toyebi bapapa kaka ya mokoto papa Arma alinga kolanda mibeko alobi bon bopesangaki mbangi babinisi ye mama Christine kala na ye bana 2009 naza na video bopesangaki mbangi nakende babinisi ye donc kote wana nyonso bokoya na baexcuse wana te parce que oyo nazoloba nakotyela bino video ezali baimage ezali parce que mingi oyo surtout boza na poto boza na bainformation ya malamu te lisolo ya tata wana abenga ye ngai abandi koloba joma yo fo oyebaka ke oza mbangisi te epuis tala mingi molimo na yo epuis même si ozotala baprofit ya bonzoto mais tala mingi molimo na yo epuis mpe ndenge ezali wana fo oyeba yango abi bon dona azokende belebele na bibo papa nazalandi yo me nalingi oyebisa nga au juste oza koreproche nga nini bon eloko sikoyo nga nazoloba awa eza nini parce que na comprendre ke ntango ozosala wana oza kobosana ke nga bi papa zala clair kende direct ngai oyo obengi abi ngai nalingi oloba ngo en général te koloba général te mpo obengi nga oza kosala baremarke natikili yo nayoka yo nakoyoka yo
yebisanga oza ko reprocher ngai nini. Bon, awandi lisolo. Oh bon, omoni papa kisolo kele, moni papa Simon Kimbangu na 1921, papa Simon Kimbangu eloba maike na 1910 aloba ke akobota malisusu na 1918. Na 1918 papa Diangenda abotami. Alors, sikoyo eke ekomi allez, eyekolo papa Diangenda alobaki ke na 1951 ba mama misatu bakoza na zemi oyo akobota mwana mobali akobota ngai. Alors, sikoyo papa Simon Kimbangu kiangani yo fo yebaka ke ye wana ka Simon Kimbangu tonga na bina na biso papa stopé siko wana na bi bon oyo lobaki ya liboso ya Simon Kimbangu oyo ya liboso wana prophétie wana ngana za na video le papa Diangenda zo lobango parce que biso loba kaka. Donc un journaliste yango wana nde tango bazolanda oyo azolanda pena mibeko ya ba journaliste akokuma makambo to akoloba makambo oyo azana ba preuve akoyana ba rumeur te. Donc oza devant mutu oyo aza formé bien na makambo oyo. Donc soko moninga nazoloba likambo avec force keba po tango mususu ba information mususu nazana ngona kobimisa te mingi siko tokosala boye entre parenthèses soko bokoti awa na kutoko bloquer en direct na chelibino oyo bozana chance ya komona makambo susu awa. Bozana chance ya komona makambo parce que soki toko chango direct ya batu nyonso te mais ba obo kokota soki nazoloba na webiso moi pourquoi nazoloba likambo tala image wana tala likambo toko polele tala boy parce que les wana ezoleka direct boy te parce que ba information mususu eza te ke to exposer yango boy face nini boy te toko lingane ngona te pona ba raison mon gars bo to yebi ya respect ba biloko mo ngane ngwana mais za makambi ya minene o to na accès nango o ezaki toko ko changuka boy te. Donc bino siko boy yebi te. Donc on a vu oza devant mutu moko oyo aza bien formé na makambo oyo na ndenga mukete eza masekite makambo to saka eza ka blague te eza sérieux. Tozo mona onke kaka uti musala we na ndako meliko ka ole fumbwa ole mbisa ka ole soki nini otali télévision match sili kamba sala eza te uzi téléphone o chebo Facebook oh yo mwana mbalo allez yo moment na yo kaka ezaka ya moment ya mwandambo ya suka wana yango zaka na likamba koloba allez soki batango mususu sama kamte biso ezali 24 heures sur 24 nazana musala nazana ordinateur mususu spécial awa ezolandela makambo ebele ozomona. Donc laptop nanga tambla kana partout soko mutu oyo ba ebinga ba omona na voiture nanga nazaka toujours omona deux laptops ordinateur laptop na anglais ordinateur mibale eza wana so nazana musana osala mususu eza wana pe mais donc 24 heures sur 24 tozolandela makambo oyo yango monaka likambo ekotika pouf même muto che imaginaire omonaka pouf tisto copie yango eza tozana ngo déjà. Non tozolandela ngo 24 nga c'est l'air nanga oyo. Donc sûrement beaucoup de bato ya téléphone ba komenga mais yo zo utiliser internet belé ba nini tout ça mais ngana bibe eza bolobi eza sans limite na futaka sans limite mais ba tali ndenge na utiliser ba giga on utiliser eza terme belé po eza ka 24 heures sur 24 eza ko télécharger ba vidéo eza ko bimisa ba vidéo eza ko download biloko na nyonso. Donc yo ozana moi moment mo ya moke oyo yaka peut-être eza dimanche en église ou bien ezali o lamuki na tongo ke musala ozongi tango ozonga toko zali kamba osala te ofunguli Facebook ale yo siko makambo yeba yango na mwa moment wana ya ndambo wana biso siko to yebi makapo eza réseau mobimba otolobike tokotika te batu balekawa soki ozala omemi lukuta soko che mutu bi o che libaya biso tokoyana tokoya kolanda tokoya kotala to so to mingi ozoba makambo eza nango na nzela eza ngo problème te. Donc tata wana ngana lobina ya bi bon ngana bi wana oyo lobaki ya liboso ya papa Diangenda ya na mine sa papa Simon Kimbangu akobota ma 110 papa Diangenda botami naza na video epai wapi papa Diangenda ye moko azolobango na mbanza ngungu video ezali kutu atunaki est-ce que bondimaka penake nga naza Simon Kimbangu papa Diangenda atuni bat oui to ndimaka ngo papi est-ce que bondimaka ngo naza na extrait ya video wana. Alors rabine siko oyo lobina nga wana mususu wana oyokela kyango wapi oh bon c'est ça ndenge wana eza ya solo nga bi papa oza mwana muketo za mukolo en plus wakana poto o Julie yango wapi oh mutu moko ayebisaki ngai
mungabe bo siko eloko nini ezoyebisa yo ke mutu ayebisaki yo eloko nini ezolakisa yo ke eza vrai makambo mutu wana ayebisaki yo oyo fo ezala vrai alaki etangelanga miracle moko place wapi ntango papa Simon Kimbangu yanga nazalaki na Brazzaville susa azalaki soki maladi bakende na hôpital alingaki kokende hôpital te mais finalement bapousse yake na hôpital ntango bakomi kuna basala examen batali bona libumu biloko ezalaki te ya libumu sikoyo eloko moko sikoyo nazalaki ne patient parce que ntango azoloba lobi omoni ngai nazalaki mbangisa awa depuis une année donc na 2017 nde akomaki mbangisa sikoyo azoteya ngai sikoyo na na papa tana raison na yo na église kimbangisi te mutu oyo aza considéré plus eza te ke oyo akota kala akota sika te eya ndenge wana te po balobi oyo bazalaki liboso bakokóma na nsima oyo ya nsima bakokóma liboso donc komi mona te lokola ke yo lokolo ye nsima donc ozala pena oza moto asuka te na église kimbangisi na ndenge wana te papa te angenda bane mosusu balibanda donc yo donc oza na likambo ya koloba mais eza na makambo mosusu oyo yo oyebi te fo yekola lokola na bato lokola babiso boye parceke biso toyekoli mpe makambo na ntango molai 10 ans te 20 ans te donc ntango molai mpenza ozomona plus de 20 ans ya koyekola makambo oyo ya kovivre makambo oyo la plupart ya makambo oyo eza oyo tovivre epuis oyo toza nango mpe bapreve donc oza na intere ya koyekola papa oyoki kaka makambo ali na bandi koloba na ye tala boye omoni awa naza na video wana omoni awa naza na video na explike ndenge makambo ya réseau sociaux ezali afana mais faut tindelanga ba video wana ko faut tindelanga ba nini wana ozomona donc mbala moko a apprendre likambo donc yo pe lokola toki oza na likambo yo omoni ke nga en tout cas ya kosola ngo nalingi na comprendre pe likambo mwa malamu parce que mingi mutu makambo oyo ezokende to na ba manipulation mingi yana lobaka omoni ebele baza na posa ntango mosusu omona mona ndenge naloba boye ntango mosusu omona naloba bien te peut-être explication moko napesi yango bien te sikoyo yo oza nango explication ya bien mais ozoyeba te okosala ndenge nini mpo yo obimisa oyo ya bien oyo ozokanisa na kanda na motema na wana place nde différence eza yango wana mingi bakanisaka koloba mpo na bato bandima makambo ozoloba ezala kaka oyeba verité oyo oyebi non ndenge ya koloba yango mpe konta moto oyo oyebi verité mais sikoyo ndenge mpe ya koexplike verité na yo ekontaka mpe parce que eza communication ndenge naloba nazokommunike na bino ndenge yo kozela par exemple na courage no basi mosusu aza ayebi baverité mais azayoka soni mpo abima na écran engai nalingi nanga te bakotonga ngai mbadi mosusu aza na confiance en soi te ou bien aza molai mingi ou bien aza mokuse sikoyo soki abimi na écran na tv okomona bakodécourage ntango bakobambeke ntango mokuse ale ayoki akimi mosusu aza monene azomona biso na bato minene boye okende kuna baka kolanda makambo ozomona ile yango eloko ezokangeka yango wana mais aza na baverité mosusu aza mokwa pe aza nzoto mike mutongo kaka pena donc moke pena donc tige donc aza pena moke tuwe eloko ezoboma ye kaka nde kaka aza wana sikoyo azomona ke soki na bimi awa biso bao bafo bataille ozomona mosusu biso bao bafo makolo donc okende kuna bando lobaloba baya kolandela makambo makolo awa ozomona mosusu asepelaka te na ye amonaka qu'il faut de la teint clair sikoyo ale aza teint clair te epuis aza mwa matama tout ça mwa kingo mwa système soki azomonake ngai nayebi likambo okende kuna boye ale omona baya kotuta yo ata ye kuna matama ale ayoki mpasi osa comprendre donc yango wana omona aza na makambo ayebi mais mpo aloba yango abima na tv eloko ezokange kaka azomonaka biso baoba neti bana basi mosusu biso baba faux poitrine oketelema na boye siko na kolata ndeni mpona atya bachaussette ou bien nini sikoyo soki mpe natya bachaussette na bana tv bato bayebi nga babona yo azalaka boye te sikoyo système nini wana ozomona donc eloko kaka ezoboma ye mpo aya kobundela likambo ya papa Simon Kimbangu yango wana ozomona mpo ayebiki bato bayebi ye mosusu record na ye eza mabe bayebili ye kuna sikoyo eloko ezodécourage mpo aya kotelemela likambo wana kaka atali alinga tya monoko mo biso baoyo baya kolandelanga makambo eloko ezoboma ye kaka yango wana me balobi na mosala oyo ezali sacrifice ntango moto asalaka sacrifice elingi koloba te ke sacrifice ka bakata liboko okokufa soki mpe neni te kondima bafinga yo eza sacrifice parce que yo ezodefendre likambo moko boyo cause moko juste ndima bafinga yo
to oza makolo mikuse na se oza taille ya se ndima ba fingo mukuse za problème te so oza mulai tala mulai ndima ba fingo mulai za problème te ozo défendre kama nzambe soki oza ka na complexe komona abonga mwa temo na mwa tem neti na ba YouTube wana bato ebele ba finganga tala mutu lukola ngulu wa mwasi ozomona donc mutu benjira ba forme muso ba tala ekuna mutu makasi tala ba pake kuna ozomona donc mutu na mutu tala likambo na ye menga likambo ezo motive nga eleki ba injire nga sikoyo o ezo motive nga eleki ba injire parce que o ezo motive nga eza plus fort que ba injire na mona ngo kuta na mona ngo tout bien là mina zo mona ke naza na bato ebele o bazo koma engagé baza engagé na nani wana bakomaka parce que soki mutu pena azwi akomi journal a mulai c'est que eloko moko ekoti ye parce que na moni bato wana te baki na ba page ya ba rateliki bakende kokoma ba page ya milai wana te na komona ba photo muzomani ni wana msi ya rateliki kuna komona video sala 6 mois video wana batala ngaka 200 personnes mais na moni te place tata wana akomi akende koma rien ezate po bato azomona ngotina te bakocha video bazomona ngotina te omona video ya kala evana na batala te message à papa au fait dans kamba batala ka monter tiko ngaso na mona donc oyo ngana zo sala donc c'est que eza bien ya mwana bato wana kozwa tana ye akomata mulai wana na mona OK parce que ozali na famille donc ozana kati ya famille donc abike na famille nyonso bana mususu ya mubulu bazalaka bana mususu bafinga bazalaka donc soki yo ye ozo finga ozo sala na zo considérer ka ozaka mwana na ngame ya mubulu na oboa kote tango yo kote na internet ozo finga wana ozo loba na considérer ka loka ozo mwana nga moko ya mubulu donc ozaka membre ya famille na nga mais mwana ya mubulu na ko tshaka ko zala wana parce que ça c'est important ya be bana mubulu pe ba important okomona mwana mubulu wana ikuta sa publicité mingi yo siko mto la bien o sa publicité te mais ye mwana mubulu wana sa ba commentaire ye mto di ota radio Jomak non Jomak te natala te papa na otine le lien faut tala Jomak pesa nga kanda pena allez au moins par jour a ko sala mona 20 personnes abaki selinga 20 personnes ozomona donc azo sala musala yo tali Jomak musala kitoko pena mais peut-être obeti solo te obeti solo na mutu te tamsu yoka ka même mutu moka mais oyo wana mwana ya mubulu wana oyo afinga wana ye akoki kosala propagande voilà nga siko très content nabia zo mwana yo oza na sepelaka nga bada na sepeli na opena est-ce que papa est-ce que otali même soit que na manager na bango musala papa yo e retard neni osiliki bolika oni bon otalaka Jomak Jomak wana manager na mundela Jomak suni tala Jomak ko otaka na Facebook Jomak sangaka na kotindelo lien comme ça tala ena moi était et si nga méchant pena on a retard pour na kotala shomoko il y a 2 heures d'idamna na kotala pena moi était wana soka côté na train wana na train alors bon est-ce que il y a mutu moko atala Jomak pour na ba congolaise mo bazana botala Jomak oui ngapela na ndaka batuka ba batala ka ete botala pena parce que Joana pesa nga kanda moko moni donc hier azo sala musala o ezo contribuer parce que mutu ya media posta na ezali batu batala nazana besoin te na batu ba changer nazana mission ya ko convertir batu te yango ba bengi yango information ko informer batu mutu ya presse alingi kaka a informer batu ba yeba et akomona ki azo réussir mission na yeso azo former batu ebele ozomona amoni ki nazo réussir presse to media nyonso o ezo former batu muke ndambu kaka lokola ozo ba chaîne o to yebi ko exemple ya munene ezali lokola ba ratelki mwa ndambu batu muke rabo vidéo moko 200 personnes donc bazo ko accomplir musala te okutala ko komona ndenge zali wana ba kambo belé zali we sengele salama na ba chaîne wana e salama te batu be bazo kipa ngote okomona vidéo musala 3 mois 2 mois ka mwanda muka ya bat ozomona e osenga isala mwa tango mulai mais biso soki peza vidéo wana travailler ngo bien o cheka bolobi lobi ngona 10 000 filles batu bazota po ya ngwana mutu ya presse alingi batu batala po message est passé ozomona message est passé allez
ba oyo bazo passer message te donc bazo sala musala na bango te donc soki yo ozoya kofinga ozoya koloba donc toza na besoin na yo parce que soki tolingaki yo te toza na option ya kobenga na yo donc tobloke yo totiki yo libanda ya famille donc tobengani yo na famille na biso mais bino nyonso bokomaka mabe wana boza bamembre ya famille na biso donc boza bana na ngai nakoko boza na esika ya kokende te bokende wapi nzela ezalaka moko ozomona nzela ezalaka monga moko bokende wapi yango na kati donc boza bana nzela ezalaka moko ozomona tokutana kaka na ozwa bino kaka na place wana kaka nzela kaka moko bokeso wapi yango na bomona lokola place ya kokende eza te to bando ozonga kaka choma pardon ezaka tata pardon kokanga te pardon kobloke ngai te ezaka tata na bien ok na bien nayebi na ngai mwana ngai zala lese zala lese mais soko déborder okopesa nga kanda te kokipaka bien kokipaka ngai te kokipaka ngai te ozomona mais sikoyo napesi mpe opportunité okoki mpe koya koloba awa comme ça bato mpe balanda yo mpo ezala kaka te ke tiomaka azoloba kuna basali kuna bazongisi oyo balandi nsima oyo bakolanda après blue jean ezali wana blue jean ezali application oyo okotya na telefone na yo ofele bokanisa te ke miso nga mpe na kosala yango na compte nanga te c'est payant eza payant donc soki ozosala yango ya ofele mpo ozala administrateur eza fo futa eza cher eza mbongo ebele donc soki otie yango parce que mingi biso bato mingi tozalaka ndenge wana tokomonika ngape na kosala yango pourquoi pas ngai ozala prêt ya kofuta parce que soki olobi ngape na kosala yango eza problème te sala na yo mais zala prêt ofuta mpo c'est payant mais soki ozwi kaka ofele okotisi na yo kaka application parce que faut bano futa faut zala administrateur noko nga boy bato bazo na sali na créer show bato bazo kota bazo loba wana administrateur donc ndenge ezalaka nazo contrôler nani akokota nani akoloba ntango nini akobanda show ekozala air nini naza na accès ya librairie tout ça voilà et nakoki mpe kosala mpe motu mosusu akoma mpe lokola papa Robert Bonabiale okomi mpe administrateur mais afuta fois de ozomona donc biloko nyonso wana ezali tozosala yango mpona kofacilite monde kimbangise totika kolobaloba tokóma na salasala lobaloba mingi mabe salasala mingi kitoko right donc esika tozali message ezalaki yango wana show ya mibale bavideo oyo tosalaki makambo bachef coutumier bino moko bomonaki bato ebele baza surpris bacomprendre baréalité ebele bakomi komona clair sikoyo oyo mpe bamoni kaka clair te bozela tokosala deuxième show oyo ke bokokota bokotuna botindela biso ba-email na bino ba-adresse mail na bino biso tokotindela bino invitation oyo ke soki deja boza na application na soki oklike kaka mbala moko ekokotisa yo ndenge bomoni papa Robert akotaki wana eza simple tolobi bien ozala 3 égale 1 ozala 26 égale 1 bato bakoya koswana awa te kodiscute bamakambo awa te ezali eloko moko indépendant eza na contrôle te ke ya 3 26 te ezali bana nzambe bazolinga bapesa na mayele mpona na intérêt ya likama papa Simoki Mbangu right okay bye